À niveau à Sakombi, place où on a découvrir après bien sûr passage à Mokonzamboka na Kanluka, na découvrir ba câble oyo bozali komona oyo nyonso ba câble oyo na mituka wana eza ya projet oyo ezalaki ya ko électrifier Kanluka. Awa naza niveau ya Sakombi, place oyo on a découvrir après bien sûr passage à Mokonzamboka na Kanluka. Na découvrir ba câble oyo bozali komona oyo nyonso ba câble oyo na mituka wana eza ya projet oyo ezalaki ya ko électrifier Kanluka. Ba câble oyo esali 2 ans na mituka na ba lumière biloko nyonso esali 2 ans biloko oyo ezali ya ko servir 30 000 ménages s'il vous plaît. 2 ans bato baza na minda te mais 2 ans biloko yango yo eza na kati ya kobeba. Merci Nabalandi Nyos sur Tindika Télévision. C'est toujours votre humble serviteur, le communicateur d'investigation, le cordon Cisco. Tout le monde dans le parce que la révélation ibimi ebele yango to partager mambi matali politique awa to koyeba to uti wapi to komi wapi to zokende wapi na mambi matali politique ya Congo na table d'analyse de biso to bengi éveil patriotique na éveil de la conscience table d'analyse to koyeba dessous des cartes oyo bakendaki kosangana soi-disant réconciliation katangaise. Dessus des cartes, si vraiment le chef de l'État a vraiment un vrai collaborateur dans le cabinet, ou bien un mandataire, ou bien un ministre. Pourquoi la guerre à Est, la tuerie à Est, et ça persiste toujours. Et puis à la fin, date le 17 mai, ils allaient date oyo et qui pour na bonheur ya peuple congolais ou bien et qui pour na malheur ya peuple congolais. Sans plus tarder, to continue na premier point na biso oyo tozolo bela réconciliation katangé. Ndenge bango mo babengi yango réconciliation katangé. Na réconciliation katangé, est-ce que tout le monde a qui présence? Il y a Mkungubila. Est-ce que tout le monde a qui présence? Il y a Edi Kapen. Est-ce que tout le monde a qui présence? Il y a Jean-Claude Mouyam. Et puis dessus des cartes, agenda caché. Il y a réconciliation et Zalinine. Batouana bakayi kosangana niveau ya Katanga pour na la réconciliation. Tout d'abord, il fallait que babisa biso peuple congolais ba wela kinini avant ba kine réconciliation. Entre Hippolyte Kanambe na monsieur Soriano Daniola ba bendana kinini parce que tout le monde qui yango na veille ba élection 2018 monsieur Soriano a poser candidature État qui est président de la République, candidat président de la République. Mais M. Hippolyte Kanambe a empêché la nouvelle Kasumbalesa à Tali Congo na Musika, à Tali Congo na fenêtre na miroir. Mais le Soka Nyata Mabele à Congo, ils allaient à travers Bolingoya, Félix Sekedi Chilombo, où il y a qui est passeport congolais pour acquitter la Mabele à Congo. Mais pourquoi les étrangers bakayé ko ça la réconciliation? Na place ba bisa peuple congolais. Na place ba osala tubela defa peuple congolais. To pia kibino, to boma kibino, to yiba kibino. Mais bakayi ko sala réconciliation oyo ezangi mutuna makolo. Avant ba sala réconciliation, il faut problème ezala. Ba bendana kinini. Chers compatriotes, tous dans l'éveil de la conscience. Ba dessous des cartes zalinini. Ba azali ko luka ko éliminer Mokonzamboka physiquement. Bazali ko luka ko sala Mokonzamboka coup d'état. Bazali ko luka ko paralyser ba institution ya mboka. Bazali ko luka ko plonger peuple congolais dans la misère la plus sombre de la planète, dans les noirs.
yango na sengi na peuple congolais partout tous hommes dans le monde tous à la ozaguer parce que l'air est grave. L'air est grave, chers compatriotes. Bakei ko sangana niveau ya Katanga na mosala nzambe Fulgence Muteba. Tout le monde qui récemment awa kaka ba étranger au bakocha diabolisation, intribal, séparation, diabo ya séparation entre bande kunanga ba Katangé na bande kunanga ba Kasayen bakende ko bomana kuna na niveau ya Katanga. Tout le monde qui monseigneur moko ta telemaki, tout le monde qui cardinal moko ta telemaki, tout le monde qui acteur politique moko Katangé ta telemaki pour a ou te voir asenga unité nationale, asenga bolingo ba congolais na bolingo ya Congo. Mais batikaki bande ko ya kamususu baba na ko boma bande ko ya kamususu. Mais tandis que biso nyonso zali ba congolais. Mais botala bato bazoluka lobby, bazongela pouvoir, bazongela présidence de la République. Chers compatriotes, yango na sengi na Fulgence Muteba na tuna question. Et si ka lalaki na kiri na couvent, alia kité to lalaki nzala. Pour que ne konima kanyaka ba étranger ba pesie alongola col pastoral a que ne sangisa les deux criminels, les deux voleurs. Mais c'est Hippolyte Kana maintenant mais c'est Soriano le loko ba wela ki yango. Tant oiseau piller minerai, oiseau piller uranium, apesi commissionnaire Soriano a qui ne côté pas asiatique. Soriano a côté yango 5 milliards de dollars. Au lieu pesa 5 milliards na mutu atinda kiye, na mutu mandata kiye, akopesa mutu wana 2 milliards, 3 milliards ya isolé. Hippolyte Kanamba kozwa 500 millions de dollars à payer comme bon commission. Il y a commis na 3 milliards 500 millions. Hippolyte atikali na mbongo mukie kolekai. Mais tant Hippolyte a découvrir que M. Soriano a escroqué mbongo be na marché à uranium. Et ko tarando M. Soriano alias Moïse Katumbi a kima na niveau ya Europe. A misala exilé politique mascara maquillé. Chers compatriotes. Et loko bazali ko luka basala mokonza mboka coup d'état. To mona ki yango awa John Numbi alongwe na niveau ya Russie aye na Zambie. Moïse Katumbi Soriano Daniola alongwe na niveau ya Katanga ake na Zambie bakay ko sala réunion moko obscure bakay ko sala messe noire na John Numbi. Et pas au ba source ba révélation bimaki ba rekitaki 155 000 mercenaires na niveau ya Zambie au bazali ko préparer ba activer ba katakatanga pour na ko provoquer autre bingi sécession katangese. Chers compatriotes, bazana ba drapeau ya Katanga, bazana ba mercenaires ya niveau ya Katanga kuna au bazali ba étranger à travers mon amboka Gédéon Kyungu. Chers compatriotes, c'est grave. Ndé au monde c'est que ko sangana ko sala messe noire au ba bengi yango mascara, maquillage, ba bengi yango réconciliation. Avant ba kene réconciliation ba bisa biso. Les vrais Katangais, Augustin Katumamwak akenda wapi? Nanya bomai. Ba bisa biso commanditaire ya liwa Augustin Katumamwak c'est qui? Ba bisa biso commanditaire ya liwa ya professeur Samba Kaputo. Les sciences politiques na inikini et comment réduit parce que les grands professeurs na sciences et sciences politiques na faculté de sciences politiques professeur Samba Kaputo un véritable Katangais nanya bomai. Avant ça la réconciliation ba bisa biso nani oyo apesa ordre bakanga Jacques Claude Muyamba babwa ka na prison makala babwa ka na aner asumba makila na prison makala. Avant ça la réconciliation nani oyo a torturé Mukungubila pendant 18 ans souffrance ba véritable Katangais. Mais tant ba kaye ko la réconciliation to moni Mukungubila te pendant la réconciliation ba bisa biso nani oyo avant ça et dit kapay na prison innocent pendant 20 ans. Ba bisa biso nani ozaki hôtel commanditaire ya assassinat ya Mouzé Kabila parce que Mouzé est vrai Katangais véritable Congolais. Mais pasteur monseigneur Fulgence Muteba okoki ko sangisa ba étranger ko sala messe noire na kati ya Katanga pour na kobundisa peuple congolais pour na kobundisa
peuple katangais na oto bengi mascara na combat réconciliation bochi yango maquillage chers compatriotes allez-y comprendre to utiwa puis to komi up na classe politique congolais lelo oyo mais c'est Hippolyte Kanambe na Messe Soriano bakayi ko sala bloc des étrangers pour na kobundisa ba véritable congolais pour na kobundisa mokonzambo ka chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo to mona ki ba révélation biloko ebima na niveau ya résidence ya ndako ya John Numbi ba arme de guerre ba arme lourd to mona ki ba carte nyonso ba jouer pour na kosama mokonzambo ka coup d'état to moni na ferme ya François Beya esika bakanga Corneille Lili to moni biloko ebimi ba arme de guerre ba arme lourd tentative ya coup d'état to ndaki ba propos ya pasteur Ngoyi Mulunda ba propose là ça que haine tribale et puis à tête aux sécurité de l'État, c'est-à-dire bloc où on est à l'étranger parce qu'il est déjà prêt pour na kosa la makonzambo kapé kosa la peuple congolais coup d'état. Chers compatriotes, allez-y comprendre. Et ils allaient réconciliation, ils allaient tout simplement messe noire, complot contre la République. Botala ba dessus des cartes. Il y a réconciliation au bazoko sabi ce peuple congolais réconciliation. Ils allaient messe noire, ils allaient complot. Batu bawela iranium na bango. Bawela mbongo ya commission na bango. Ils allaient problème ya individu. Ba yande devant peuple katangais, devant peuple congolais, ba ya kosala tubela avant bazwa punition. Ba bisa peuple katangais. Botanga ki ba classe, bozu ba diplôme, ti bokomi na âge ba retraite ya passion, botikali ko sala musala ti peuple congolais, peuple katangais. Ils a dit grâce ya mes gestion na biso régime ya 18 ans. Ils a dit grâce ya mes gestion na biso ya ki moyibi na biso to piller minerai, auto bomi mboka, auto kosi peuple congolais, auto kosi peuple katangais, auto créer sécurité na mboka. Yango to ko senga bino pardon, to se réconcilier entre nous les étrangers. Autour de la scène politique congolais, n'a pas véritable katangais, n'a pas véritable congolais. Voilà vraie réconciliation yango. Yango kaki mukongubi ya lobby réconciliation ya Katanga, ils allaient tout simplement mascara, ils allaient messe noire. Yango yokaki Edi Kapen à lobby. Et là que ça manifeste à Katanga bien réconciliation, ils allaient la tina mo côté na unité nationale. Alobi yango pendant 20 ans na sali na prison innocent na ko trahir Félix Tshisekedi Tshilombo parce que ni t'étais lui mais jusqu'à preuve du contraire na za na prison innocent et puis le ko na lobaki na ko trahir Kabila Liberté na ko trahir pe Félix Tshisekedi Tshilombo jusqu'à sacrifice suprême ti liwana wana Edi Kapen abi ti liwana e a ko trahir Félix Tshisekedi Tshilombo parce que longoli na séjour de mort à son séjour de vie pendant 20 ans en prison makala innocent mais ok l'acteur principal ya batiweri wana bazotambola librement bazocirculer librement bazopiller uranium bazopiller minerai. Chers compatriotes, où en sommes-nous na kati ya mboka na biso? Toye na deuxième point na biso to bengi journée à le 17 mai. Journée à le 17 mai ezali journée oyo peuple congolais to kota kina to bengi enfer, to bengi calvaire, to bengi misère noire, obscurité sombre. Na accord au musée a Kenego signé ba Rwandais, to bengi accord de l'émirat. Le la musée qui soit fait à pouvoir a comme kaka président de la République, né a Kenego signé ba accord wana, to bengi accord de l'émirat. A sali entrée na ba rebelle Rwandais, rebelle Ougandais, Burundais, Zimbabwe, pour na kobenga na régime ya Mobutu. Mais na village nyonso azokoma azolobake na autant na combat Tshisekedi, na zoya to travailler na Tshisekedi parce que c'est M. Tshisekedi qui avait neutralisé Mobutu sur le plan politique. Na ba ville morte, na ba marche. Mais c'est Mobutu qui a neutralisé sur le plan politique. Papa et Tchèque c'est donc Moulumba déjà neutralisé qui est na ba ville morte na ba marque sur les plans politiques ça déjà faibli. Mais tant que Mouzaïe
na komba Kisekedi bayambiye to bengani Mobutu. Ezali journée oyo musée ayaki na ba Rwandais ba étranger. Ezali journée oyo armée congolais comme qui infiltré Makasi na ba officier rwandais. On a dans musée que son âme repose en désordre parce que c'est lui qui est à la base, il y a souffrance, il y a peuple congolais. C'est lui qui est à la base, il y a infiltration de l'armée congolaise et la police congolaise. C'est lui qui est à la base, il y a infiltration, il y a l'institution au Congo. Moussa Kei Moussika na kati accord ba imposé na ba Rwandais a nommé James Kabarebe comme chef d'état-major général na kati armée congolaise, un Rwandais de père et de mère. A nommé Bizima Kara chef ministre des Affaires étrangères, chef de diplomatie congolais. Tala esika mboka etekamaki sur le plan diplomatie, sur le plan sécuritaire. Lelo oyo na kati mutualisation oyo tobengi FRDC na IPDF armée ougandais. Lelo IPDF bagangi na RFI na mongongo makasi. Balobi armée congolais bazo travailler na complicité na ba rebelle. À chaque fois toujours quand ba militaire congolais na kaya ba ADF na ba Kodeko. Pourquoi le binengwana? Parce que il y a plusieurs officiers dans la armée congolais dans le bango passe chaque jour ce sont des étrangers rwandais, tutsi, hutu, tanzaniens, burundais na kati armée congolais na ba Tanzanie na ba Zimbabwe na kati armée congolais. Oyo monsieur Mouzé Kabila aya na bango. Oyo monsieur Hippolyte Kanambe aya na bango. Tango aye na kati ya Congo papa ya chine bisi senga ba Rwandais farti bazonga na mboka na bango to travailler biso na biso ba congolais. Ba Rwandais ba bisi pas question avec ce type là. PC tracteur a que nous sabla na kaboya mwanga. Papa ya chine sekela ke Belgique après quelques années kaka ba Rwandais oyo muza ko apesa confiance ba ko assassiner ba botolier pouvoir est comme ya ba Rwandais. Mboka zaki infiltré na armée congolais na diplomatie congolaise mais mboka est commis infiltré jusqu'au sommet de l'état na présidence de la République. Botala sika ba beki oyo musée apesaki ba Rwandais na date le 17 mai. Ezali date oyo tokoki ko raisonner yango te tsango férié. Ezali date oyo faut ba longola yango férié date ya ko célébrer ba ancien combattant ba luka date mususu. Date oyo ezali date peuple congolais a gardé silence, a gardé mémoire na calme, a réfléchir pour na ko raisonner ba vaillant combattant o ba kufa ya ofele à travers régime ba Rwandais. To raisonner ba Rossi Mukendi, ba Thérèse Kapangala, ba Floribert Chebeya, ba Fidèle Bazana, ba combattant ba kufa na UDPS vivant, tout le monde vivant. To réfléchir pour na ba ka ba fausse commune. Ba assassinat ya oyo tobengi kama Mona Sapu Boudi ya Congo parce que na limite que soki congolais azaki na tête ya mboka pendant 18 ans tolinga ki tozo 10 millions de morts na mabele ya Congo. Lelo soki to mona niveau ya est il y a toujours plusieurs morts pendant le régime à 18 ans 18 millions de morts au peuple congolais tangisi makila na kati ya est. Parce que l'armée congolaise ils ont infiltré à travers date il y a le 17 mai 1997. Journée où on a créé rando entre Rwanda et Congo. Ok, avant le 17 mai, on a Congolais, à quoi il y a Rwandais, à quoi il y a Rwanda, Rwanda à quoi il y a réfléchir qui toko mais tant que Mouza qui est Rwandais, aïe na bango na Congo. Mbala moko batingami na politique ya Congo, mbala moko bamoni minerai ya Congo, bakomi ko piller minerai ya Congo, bakomi ko sisser minerai ya Congo, esika rando ekotaki. Chers compatriotes, ezali dati oyo Congolais akoki ko réfléchir yango te. Ezali dati oyo Congolais akoki ko vendre yango férié te. Chers compatriotes, c'est pour vous dire que dans le cadre d'un veille patriotique, il faut que bato wuti wapi to komi wapi to sokende wapi. Ba eli biso mascara ya bloc patriotique, bloc des étrangers. Ba ebisa biso na bloc patriotique wana. Tout le monde azali na bloc patriotique azali étranger. Bazo représenter mboka nini? Bazo représenter quelle patrie?
Mutuloko la Hippolyte Kanambe a représenté Rwanda, Tanzanie. Mutuloko la Soriano a représenté Zambie, Italie, juif. Mutuloko la Keita Diang a représenté Sénégal, na Cameroun. Alors, baye ko ça la bloc patriotique pour na kocha mascara, kocha moi maquillage, baye ko buba biso na ba terme bloc patriotique, tandis que les vrais Congolais ne vont utiliser bloc patriotique. Mais pourquoi les étrangers ont un monopole à utiliser terme et bloc patriotique, tandis que Bazali ba Congolais, chers compatriotes, allez-y comprendre. Et on a à tous les Congolais, par tous les hommes dans le monde, tous si on a comme un seul homme pour nous mettre les étrangers au sein politique congolais hors d'état de nuire. Pour nous mettre hors d'état de nuire. Baye ko ça sonne ba terme bloc patriotique. Quel patriotique? Bato bazana bolingo ya Congo te. Bato ban esprit patriotique te. O ba bomi Congo pendant 18 ans. Ba yibi peuple congolais pendant 18 ans. Ba enterrer mboka ba faire plonger le pays dans la misère la plus sombre de la planète, dans le noir. Le ba na terme ya bloc patriotique. C'est pour vous dire que c'est pire mensonge. C'est pire simple mensonge. Ba ni ba so peuple congolais lokola bébé. Nous avons une maturité. Or que Congolais ou à lobby. Exact Congolais ou à l'éloté. Les lots Congolais à comment on éveille de la conscience, à comment on éveille patriotique. Tu es dans le dossier, est-ce que mon Konzamboka a un collaborateur ou bien a un ennemi, même dans le cabinet, même dans le ministre qui va travailler dans le gouvernement? Chers compatriotes, comment les chefs de l'État avaient ordonné les décaissements depuis 2 ans de plus de 2 millions de dollars pour desservir les quartiers Kanluka en électricité. Malheur est de constater que tout a été acheté, mais conservé dans une concession en Galima. Honorable Kalonji, Elia Lukunga, a accueilli qu'on découvrir le câble et courant, le véhicule, le transport, le somme pour alimenter, le pélissa courant au niveau de Kaluka. Mais pendant 2 ans, il y a un coffret, il y a un bomba. Donc c'est pour vous dire que Bazo Sungamo Konzambo Kate, ministre de l'énergie, ministre du secteur Wana, DG Asnel, conseiller à chef de l'État en matière d'énergie. Chers compatriotes, Boza Kosala Moussalani, tant que Konzambo a décaissé à peu si ordre de belé en bon, plus de 2 millions. Basomba ba câble, ba transport, ba véhicule, ba kinde ko pelisa courant au niveau ya Kaluka. Peuple congolais à courant. Mais bozu bosomi biloko wana boki ko coffrer ngo bombi yango dans une concession pour na été peuple ya Kaluka à courant te ba ina makonzi ya mboka. Est-ce que bozali ko sunga makonzi ya mboka? Est-ce que bozali ko bundisa makonzi ya mboka te bozali ko bundisa peuple congolais? Parce que dans ndako makonzi ya mboka ça déjà na courant. Mais mokonzi ya mboka asomi biloko wana pona apelisi la peuple ya Kaluka bazwa courant, baza na sécurité. Mais bini bozu biloko wana bo coffrer yango. Chers compatriotes, allez-y comprendre comment batu obaze ko sunga mokonzi ya mboka te. Bato ba ina union sacrée, ba hypocrite. Baza ko sunga mokonzi ya mboka te, chers compatriotes. Le chef de l'État sali be fort nyonso pour améliorer conditions de vie à peuple congolais. Mais les collaborateurs, les ministres, les conseillers, tout ça, c'est comme Konzambo Kate. Tant que vous avez la présidence, vous avez affaire, vous avez business, vous avez cop, vous avez s'enrichir. Tant que vous avez ministre, vous avez affaire, vous avez business, vous avez s'enrichir. Vous avez pour le peuple congolais et homme d'État. Moi, Konzambo Kate, c'est une sacrée, comme un seul homme. To simbana to comme ba umbu ya peuple congolais to servi kaka peuple congolais, chers compatriotes. Mais boni ko nous ba singa ya courant ba transport ko coffrer yango pendant 2 ans dans une concession na niveau ya Ngalema. Mais bana ya Kaluka ba vandi molili siku bazolo bake Mokonzamboka zo sailo komokoti. OK, Mokonzamboka asali be effort nyonso. Mokonzamboka kitina Kaluka Azokatsa na pont
na ponte oka na libaya bagarde nyonso na se ya mai gouvernement provincial boza kosala eloko nini il faut mokonzi moko akita na yolo na 2 heures na 3 heures amona matiti na niveau ya avenue Kimonza na troso ya Mbole na kati ya makadam na kati ya prince ya Kimonza akuti matiti boto lokwa zamba tango mokonzi moko akiti batongi yango tango akiti lo na 2 heures na tongo ba kosala misala mengo bila gouverneur ya ville Moussa na wezali nini mokonzi moko akiti na Kaluka akikata na libaya na mai ya Kaluka wana oye kaboli Kaluka na kitambo akati na libaya. Chers compatriotes, ceux qui me concernent à Kweyaki, à Inati Moulangi, ou bien à Kweyaki, glissa bamam na mai, mon nati batali ba image wana, ils allaient Sony, gouverneur à ville à Kinshasa, on s'est interpellé yo, mais c'est Jatiningo Bila. Aux autres ça ba bourgmestre ba ordre, ba ko s'adhérer na ACP. Mais tandis que ba bourgmestre na ba sa eloko mon côté. Donc c'est-à-dire ville à Kinshasa est comme yo na ba bourgmestre na yo. Ceux qui s'adhérent à ACP, atikali bourgmestre à vie, chef coutumier. Tandis que ba compétent. Na ba tronçonner sur banzela au route ba terrasser ezali boucher. Ba bourgmestre ba bureau na terrain ba zalakate ba sa eloko mon côté. Tala mokonza mboka akeko risquer ko kasa na libaya. Mais tandis que les musala et ba bourgmestre ba sa la descente. Gouverneur a vu la descente. Donc il faut mokonza mboka atika biro na ye abanda ko ndela biloka miki ok mokonza mboka azali wana pona ndela biloka minene. Tozali ko sunga mokonza mboka te. Gouverneur a ville. Tozali ko sunga mokonza mboka te. Lelo au ville à Kinshasa et comme le rôle bien privé, il y a M. Ngobila. Tous les bourgmestres, chefs du quartier, chefs du riz, boss adhérés à ACP. Tandis que le projet qui est échec total. Ce que tout le monde a avancement, ils ont projet 100 jours, il y a chef de l'État, ils ont projet Chilenge, il y a chef de l'État, ils ont projet zéro tout, il y a gouvernement. Tout le monde a l'université, Banzela Capella, qui mange avec tout le monde. Tout le monde a Kulumba, Banzela ya Lengesa, tout le monde a Pont Bongolo, tout le monde banzela participe à l'économie. Ils allaient projet à chef de l'État. Mais projet qui n'est pas le gouverneur a vu la Kinshasa, tout le monde est là comme côté. Il y a manque d'autorité de l'État dans la ville, province, il y a Kinshasa. Insécurité totale. Hausse des prix, il y a des transports, il y a des chauffeurs, des receveurs, balingi. Ministre du transport provincial, Mbokoso, bureau nayo, ezali, bureau, ezali na endroit qu'on a hôtel de ville, na bureau Yangobila. Vous allez chaque jour. Vous allez mieux informer dans Makambu. Oyo ezali koleka na ville ya Kinshasa. Hausse des prix. Kolongwa IST na Tchangu. Receveur azoja prix na ndenge na chauffeur 1500. Kolongwa Zandu, Tchangu ti Zandu, bazobe la transport 200 francs. Tango komata boye 2000 francs. Chers compatriotes. Ministre provincial Mbokoso. Incompétence notoire. Gouverneur de la ville, incompétence notoire. Au Boukizandu est compétence à Rosalayango. Alors, comme 2022, 2023, ma ponomi. C'est l'IDPS. Le chef de l'État n'est pas redevable devant le peuple congolais. Mais bon, il y a une union sacrée pour nous construire ma konzambo kate, pour nous construire le peuple congolais. Tout ça, na posa zandu wana to mona yango, misala e bandape, misala e sila na lombango. Tout ça, na posa to mona changement na ville à Kinshasa. Tozana na posa ba bourgmestre au Kabila tike ba PPRD ba beret rouge bango nyonso ba kanga bisaka ba longwa to mona ba jeune leader ya IDPS o ba bundela ki mboko pendant 18 ans ba comme ba bourgmestre ba sala musana intérêt ya peuple congolais to ba le peuple d'abord. Tozana na posa to mona nouvel changement ya classe politique na tous les couches ba bourgmestre ba longwa ba inspecteur territorial ba longwa. Tous les ans, on a posé un changement de classe politique dans toutes les couches. Tous les ans, on a posé même le gouvernement, le ministre incompétent, Balongwa. Tout le monde a figure Yassika. On va construire la vision du peuple congolais. On va construire la vision de Fatché, le peuple d'abord. Tout le monde a dit que les gens ont faire dans le gouvernement, des copes dans la politique, pour s'enrichir, pour par-ci par-là. Chers compatriotes, pour permettre de faire. Il y a un série dans le le secrétaire général Augustin Kabouya. Il faut qu'on crée un jeune leader. Il y a IDPS dans tous les 24 communes.
Il faut qu'on crée des jeunes leaders, il y a des personnes, des bourgmestres dans toutes les provinces de Kinshasa. Parce que notre mission, c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Tout ce qu'on a dit, c'est que au Kabila pendant 18 ans, il y a rouge, il y a Bundisa Kibiso, il y a Menasa Kibiso, il y a Boma Kibiso, il y a Van, il y a bourgmestre, il y a chef coutumier, dans le régime, il y a des personnes. Non, tu peux permettre de côté. Tu peux permettre de s'enrichir. Tandis que Baza ko sala pe loko mo côté. Baza ko sunga makonzambo ko na loko mo côté. Ba vai na ba bureau comme ba chef coutumier, ba quartier salité, ba terrasse boucher, mbula soke beti mai tina bandaku, ba finga makonzambo ka mais tandis que makonzambo ka a osala misala nyonso pour améliorer les conditions de vie ya peuple congolais. Pour na ko chiter Martin Fayulu alobi moto oya lingi koyoka na te est lié na kibololo na yi. Mais lelo oyo mutu lokola Martin Fayulu abenga Muzitu Bololé parce que Muzitu, chers compatriotes, allez-y comprendre. Nous devons comprendre que le bloc étranger, le Congo sous occupation rwandaise tout ou tout. Si on a l'ongwa, na côté des Congolais. Le lot Fayulu a bien bololé parce que aboyi cop ya ko trahir Congo. Mais le coup la bombe sanga na étranger pour na ko trahir Congo. Chers compatriotes, TV zali ngonga na moni ba na régie baza ko senenga ngonga ekoki. Lelo oyo soki armé na biso ezali infiltré, ezali grâce à les 17 humains, ezali journée aux Congolais, il faut se concentrer, à raisonner, à réfléchir que mboka ya Congo ekufaki à partir des 17 humains. Na sengi na tous les Congolais partout dans le monde, tous comme un seul homme, tous soutenir notre frère, notre sang Félix Tshisekedi Tshilombo na charge oazanango soki lipambo leza munene bitumbe za munene lipambo li ya peuple congolais comme on a Félix Tshisekedi Tshilombo pona kozwa ngai plus 243 89 68 53 286 plus 243 89 68 53 286. C'est votre humble serviteur Cordon 6 que j'ai dit et je vous remercie.